yoka koko meka kaka tokoyelo kaka kitambala na yeli bino sistema kitambala mama mwindu yoka koko meka kaka tokoyelo kaka kitambala na yeli bino sistema kitambala mama mwindu yoka koko meka kaka tokoyelo kaka kitambala na yeli bino sistema kitambala mama mwindu kitambala mama mwindu kitambala mama mwindu kitambala mama mwindu digitalo ba mama ala bomoko ya mboke betango ngangiri ba peti wolo wananzela bomoko ya mboke fiakola fiku fion bomoko ya mboke fiakoli fiku fion digitale mama digitale allez yokanga shira bien yakawa yokanga petita bien yokanga petita bien yakawa yokanga shira bien digitale nanga ibande konga nazolela. Ndeka to ebisa ebino, nous sommes internationaux. Na minute to na katia Panama, ici c'est Paris. Donc site yangoyo, botika mnoko pakata ba site mususu net lobby na tali site mo na zo tala pa émission katani. 10 minutes soki 20 minutes émission leki na zo ke lokote. Site yangoyo bana mboka bino tout. Boyaka na site ça be bon moko. Mais tout ça là vraiment le mot pour la digital momo. Il y a mouké kaka, il y a mouké kaka. C'est comme nga sengi pour la public. Doit pas rier pena donc tout gars kaka quoi. Bon moi long. www.bomokoyambokae.com www.bomokoyambokae.com Bantango ya Congo na bomokoyambokae.com Bantango ya Congo na bomokoyambokae.com Socio-culturel politique ambokae awai www.bomokoyambokae.com www ya dadae Dadi Bajikila, les princes Munzale. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site zakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Mpona obanda programme na biso na kosenga basali ya Nzambe oyo baza na kati ya salle soki bakoki koya kobondela avant tofongola programme na biso. Là je vois la présence de l'apôtre Peniel. Si vous pouvez avancer. Pasteur John aussi et l'évangéliste José. S'il vous plaît, si vous pouvez avancer.
Voilà, nous avons évangéliste, nous avons prié pour la journée, pour la soirée, et puis à prier pour la site, Nabiso, Bomoko Yamboka, pour bandane évangéliste, Torel Bondeli. Nous prions. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour cette soirée. Voilà pourquoi nous y sommes. Tu es encore une fois, Seigneur, qu'on remettre, Seigneur, cérémonie, Oyo, Oyo, Sangisi, Biso, pour la site, Oyo. Et Bengamina Kombo ya Bomoko Yamboka. Pendant que la Bible le était, si l'Éternel en garde, personne ne peut garder. Si l'Éternel n'ajoute, personne ne peut ajouter. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous ensemble. Le bon qu'on a engouillé Yesu Masia est symbole makati na site enfin que le peuple a édifié, le peuple a éclairé, le peuple a bénéficié aux connaissances. Parce que sans la connaissance, c'est la mort qui vient ensuite. Te bénir site au Seigneur, parce que la prière, c'est cela qui amène la bénédiction dans une chose. Si tu es à la béni, tu peux bénir de multiples de gens sur cette terre des humains. Te bénir encore une fois soirée au Seigneur, tika ete o nyonso kwa kati na sika nkolo a bénéficier joie na yo au travers du Saint-Esprit. En fait que nyonso to kosala kati na sika et glorifier ka kombo na yo. Pambola encore une fois Seigneur, ndeko na biso, frère na biso, Patrick Momo, o yazali initiateur topé, responsable et site au Seignor. Ajoute encore des idées, afin que Azala soit avancé en tout et pour tout, pour la gloire du Fils, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, le pasteur Jean aussi va prier à côté du groupe Mobimba ya Bomoko Yamboka, na Maboko Nzambe, na site na biso, et puis na Papa na biso Momo Digital. Oui, Seigneur, te pécho merci, parce que j'allais mettre à temps et à circonstance. La Bible dit, qui dira que la chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné, pour permettre à Nzambe, nous allons oyo et naître, Seigneur. Les lots des autres manamis sont là-bas. L'Éternel, Père de grâce, te pécho matin, ne te pas mourir en colo. Et ça dit, Moussala, tu vas salir en colo parce que yodem te pécho sa campagne, yodem te pécho sa initiative. Raison pour laquelle, tu allez recommander un instrument, c'est-à-dire, tu vas travailler dans une entreprise ou dans le bon qu'on a eu Zambé. Pesa Mayele, Pesa Boyan Zambé, en fait, il va contribuer d'une façon positive, de façon que Moussalo est tambola et que de l'ébosso. Au fortifier Yesu Masia parce que sans l'unité, on ne peut rien faire. Quand on a recommandé passer l'union sur le bon qu'on a eu, et l'on a dit Seigneur, soit à Onamikilapoto, soit dans le Congo, qu'on a Kinshasa, Yesu partout ailleurs. Bisiga Moussalapo, ils allaient représenter Seigneur. Nous recommandons tous les travailleurs, nous recommandons tous les instruments au devant de ta face, Père, pour intervenir au Sunga, afin que Moussala est Tambola et que les dévotions. Oui, Éternel, tu vas recommander même responsable, il y a Moussala dans le Boko Nayon Zambé, Ticket Moussala et Téléma et Tambola et que les Moussika, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement rester dans le niveau site, mais nous voulons, Seigneur, atteindre des grandes dimensions à les médias en colo. Pourquoi pas la télévision? Pourquoi pas, Seigneur, toi émettre à travers le monde et cela pour ta gloire. Zambé Nabiso, Olobiete, si toi tu ne bâtis pas, celui qui bâtit en vain. Yaka, Nakat Namusala, Oyokolo, tu allez arroser en Yesu Masia, autant de l'eau qu'on a eu en colo, puissance, il y a envoûtement, il y a sabotage. Il y a une polémique. Kolo, tous les bébés, ils s'appellent tous les boucs, comme on a Yesu Masia, et d'aller les sens de faire. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Accepte d'être ensemble avec nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup. Et l'apôtre Daniel a reçu qui ça, il n'a pas prié pour la site, il a prié pour la bande de Bonabiso, il a aussi Bipaï, il a aussi France, il a aussi Belgique, il a aussi Maboko Nzambe. Toboneli, grand Dieu d'Israël, nous voulons une fois encore te dire merci pour ces grands sites qui étaient en gestation et tu as permis qu'en ces jours, cet enfant puisse être présenté. Cet enfant était déjà né. Site Nabiso, Bomoko Yamboka. Et Botamaki déjà. Mais les lots ont présenté en Gokolo.
liboso na yo conformément ndenge to présentaka bana na biso mokonzi en vertu ya autorité oyo yo conféré likolo na biso Zambe toleki kotika tango oyo na maboko na yo Zambe yo moto ozalaki na vision ya site oyo Evre oyo banda kokomisaka yango tina suka Ozali architecte oyo oachevaka evre na yo Evre na yo jamais etikalaka inachevé Pe ba oyo nyonso basalaka route ensemble na yo polo yo lekaka kozala na bango Voilà pourquoi Nzambe na 3www.bomokoyamboka.com ensemble avec notre bien-aimé Oyazali l'initiateur et les responsables Yassit Oyo notre bien-aimé Patrick Momo Digital ensemble naba confrère Nyoso naba concert Nyoso Oyo bazali ko partager vision Oyo Yassit Oyo Nzambe natiki Sikirzal ya France Natiki, Sikirzal, il y a Belgique, il y a Hollande, il y a Congo, République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Natiki, Sikirzal, il y a Stockholm, Awa, et Sika, et Zwami, siège, quartier général, il y a Bomoko Yamboka, Namaboko Nayosam. Que l'on a plongé Bango dans les sangs de Jésus. Mais que œuvre humaine et kokiko réussir de ce qui battu baza pembelité. Yesu tango ayaki na bonzambe na ye akokaki ko sala evre ye moko mais kolo alukaki tout d'abord azala na 12 apôtres na bandi ko tika ko recommander ba oyo nyonso bazali ba héros dans l'ombre ya site oyo 3www.bomokoyamboka.com na maboko ensemble na plongé bango dans les sangs de Jésus ba oyo nyonso bazako tchalo boko na bango na libenga pona ko soutenir Evre oyo kokiko kende liboso te sans soutien, sans finance. Natiki branche oyo kolo, il y a ONG oyo ezalipe une main tendue pour na site oyo 3www na maboko ensemble. Na plongé kolo ba oignon so ba salaka, tika ba oignon so ba diffusaka. Ezala ba émission chrétienne, ezala ba émission politique, patriotique, ezala ba émission à divertissement, ba émission à culture générale, ezala ba émission sociétaire. Tout genre, il y a une mission Oyo Salama Awa politique a été édifiée. Vision et site Oyo Zali à la portée de tout le monde. Et puis tous allez contenir rigueur Kolo. Naba maloba nyonso Oyo mabe. Oyo batu bakoki Koloba. Conformément à l'iloba na yo. Yolobi toute langue qui se liguera en jugement contre toi, tu les condamneras. Au nom de Jésus, n'a pas dit qu'on condamne la langue judaïque, n'a condamné la parole et la malédiction, n'a condamné toute forme de critique, n'a condamné la parole et la paix, qu'on prononcer, Père de gloire. Yomotobandi Evre Oyo, n'a plongé en haut dans le sang de Jésus, n'a planté la croix de Jésus, l'icole ya site ya bomoko ya mboka, to élever tendard ya croix de Jésus en signe de victoire. Zambe to tiki soirée oyo na maboko na yo, ba invité nyonso obaye, ba délégation oyo uti par-ci par-là, surtout ba oba uti libanda. Koyape kozonga na bango na maboko na yo Zambe tika ete bakleka kotikala na image ya kitoko ya biso awa na Stockholm kimia oyo mokili ekoki koyoka pe kosimba te eumela kati na biso obanda na biso lolenge na Alpha yoko koba na biso lolenge na Emmanuel na sana kondima okosukisa na biso lolenge na Omega pambola ba mama nyonso oyo ba disposer temps ba oyo ba ziki misapi pona kolamba pona ko préparer quelque chose pambola service nyonso ya protocole pambola ba oyo nyonso ba kozala pambola ba genre ba interview nyonso oyo kozala malelo nkolo ezala pour la gloire de ton nom yango to élever kombo na yo ensemble na libota mobimba to bete likolo maboko pe to lobi amen. To bete likolo maboko lisusu. Voilà, je crois que c'est côté pour le programme Nabiso, pour le Penza. Et avant de compter Penza à Mozindo et à programme Nabiso, je crois que Zana nous mieux mais quand on présenter quand même un groupe Mobimba, équipe Mobimba et Abomo Kamboka.
oyo uti bipai na biso tozalakawa bomona bango. Voilà, là je vais commencer avec ma soeur, ma consoeur Cathy. Évitez ceux qui azali. Voilà, elle est là. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. La Pespino vraiment un beau télé. La Pespino peut merci et Belende Boyambinga un beau canapino vraiment. Maintenant c'est vraiment ma casse vous allez parmi vous quoi. Merci beaucoup. Yes, sœur Cathy Aoutin Boka Belgique, Bomoko. Yamboko est à la Belgique. Je crois que va me souper va concert va confort la vision sous basé à Belgique. Évitez ça autant à Bango à Congo et Bango quand même. Si. Na sala en fait pour na Bomoko Mboka na sala ka l'impératrice chaud. Mais na sapena va confrère na ngai OP malheureusement emploi du temps na Bango ezaki possibilité pour na base à na biso. Mais tout ça ni biso binoté Séraphin Kachama, l'ennemi du pasteur, puis nous avons bien Bolanda Kaye, dans l'émission, nous avons Yamboka. Nous appelons la pasteur, Didier Bongozi, ou à l'Obelaka Makambu, il y a dualité P et la pasteur. La Pespino Mambote na Belgique, qu'est-ce qu'il y a Botika, il y a Mambote na Bino, vous allez bien, tout le monde en alerte, Kaka, on a tout continué pour donner un bisou. Bisou et bébé. Merci beaucoup. Là, Torobenga, consort Nangai, sœur Candice, il est parti Mboka France, sœur Bokiko Ya. Tobé Telepe Maboko. Voilà, la sœur va se présenter elle-même et puis on y s'habille son beau canini. Oyoye Aouti. Bonsoir à tous. Merci encore d'être venus. Merci encore d'être venus tous à l'heure et encore désolé du retard. Moi, je me présente. Je m'appelle Candice. Je suis présentatrice de l'émission La Récite en France. Et c'est avec plaisir que je suis venue pour la sortie du site officiel. Et je ne travaille pas seule. Malheureusement, Jimmy Massamba n'a pas pu venir. Et j'ai aussi un petit message. Je suis aussi à la recherche d'un caméraman en France. Donc, si une personne sérieuse est intéressée, contactez le site. N'hésitez surtout pas, j'ai dit sérieuse. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Là, Namoko, Sœur Julie. Présentatrice, il y a émission Le Temps de la Fin, émission chrétienne. Et Naza, Moko, il y a Bateau Basara Bomoko Mboka, Awana, Stockholm. Voilà. Bobeta Rapi Maboko quand même. Biso to zapena batu mususu oyo tozwi na kati ya bomoko ya mboka babandosala na biso na kati ya bomoko ya mboka awa na mboka ya Stockholm. La tokobenga fa na biso Léon tobetele maboko yepe moko na biso bamboka na biso. Voilà, suivi de notre frère Michel, il est pas retour au matin. Et après, tout ça, la sœur Nabiso Joël, il fait désormais Bandosa Nabiso Nagata Bomoko Yamboka, Tobetela, il fait Maboko. Voilà, donc, bandana frère Léon, Aïbisa Biso, sentiment Nyaza Nango, Yakosa Nabiso na Bomoko Yamboka, et puis Ninyango motivaki, Yako rejoindre Biso na kati équipe Munene Otozango, Bomoko Yamboka, après ça m'impressionne, voilà. En tout cas, merci pour la parole. On a continué à site Oyopo d'abord, comme on a fait la pose à Okota Awa, donc pour Babi Mboke fait à la Moko quoi. Tout le monde a dit Congo, moi,
biloko eza ebele mpoka toza bato baza bomoko te donc soki tokomela biso nyonso bomoko donc makambo tu ekovide mboka mpe ekoma calme yango wana ye na bomoko ya mboka mpo tokomisa mboka na biso kongo ekoma mboka moko bagere esila makambo tu evide donc yango wana kwa napesi mpe merci na ndenge boyaminga na site na motema moko topesi ye moko PDG digital momo bamerci ebele donc bemise koye ebele bokolanda tokosala nyonso tokobata nzambe bakoleka banime bino mo bakolandaka prochainement na site na bino oyo ekangi scandinavie mobima donc bomoko ya mboka kaka nde nayebisaka bino site eza moko na scandinavie donc toza international bino mo bomoni international yango lelo awa donc ebele donc ya koloba eza te mais prochainement bozwa bilo na bino kaka ya international etolobaka kaka frère Nabiso Aigle, Yepe, Aloba, Nina we motivate your frère Michel Aigle, Yakorato Nabiso Nabomoko Yamoka. Bonsoir. La personne sous merci. Et le quoi est motivé, Biso supporter, Biso travailler en commun, ensemble. Pour na kati ya bomoko ya mboka ezalika kiloko moko balobi ki liboko eza moko mais eza na 5 doigts donc na kati wana yango ensemble ndenge tosangani awa tosangani po toyeba kosala eloko moko biso nyonso tozala vraiment oyo tokotambola na bomoko wana mpe ya solo ya mingi mpenza ya koloba ezali te mais misala nde monana baloba kino malobe leke bilete misala oyo tokosala nde ekomonana mpe okosepela nango mpe Congo ekozala toujours uni nzambe apambola biso. Bonsoir à tous. Loko est motivé pour la côte na bomoko mboka ezaka moko eza pona bakisa un plus na onyo so ba confrère na nga ba osala po boyoka elo nini poza nango besoin ka ya information c'est seulement ça eloko kusaki nga na côte na bomoko mboka. Merci beaucoup soto ojo betele maboko. Merci beaucoup la vision. Il y a site na biso bomoko ya mboka et moi ma projet na biso be oyo tozo préparer nini torosala et voilà après pendant nous vision na biso. Bonjour. Alors la vision est venue d'un seul homme, Patrick Momo. On le remercie pour ça. Il parle pas beaucoup, hein. On le voit pas. Il parle pas beaucoup, il s'exprime pas. Mais la personne qui s'exprime pas, c'est pas que il ne fait pas le travail, au contraire, il fait beaucoup. Et comme on dit, hein, il laisse parler simplement les actions. Il laisse parler simplement le travail. Donc là, je vais aller maintenant vous expliquer un peu plus. C'est quoi son travail? Nous sommes une plateforme de l'actualité africaine sur Internet. www.bomokoyamboka.com. Émettant depuis Stockholm, capitale de la Scandinavie en Suède, avec une vocation de promouvoir la culture africaine, de valoriser les talents et de relater toute information en continu dans tous les domaines grâce à une équipe de journalistes et de chroniques dédiées. Nous informons la communauté africaine du monde entier de ce qui se passe dans notre communauté locale en diffusant nos images, vidéos, photos et histoires. Nous avons aussi une solide équipe sur place en République démocratique du Congo, en France, en Belgique, en Hollande, avec une équipe de journalistes et chroniqueurs dévoués. Et bientôt, nous allons installer une nouvelle équipe en Angola et en Finlande. Comme Nalobi, nous sommes internationaux. Nous informons la communauté africaine et européenne à travers le monde entier de tout ce qui se passe dans notre communauté locale, en diffusant des reportages, des émissions dans tous les domaines, afin de vous informer en temps réel. Nous participons aussi aux actions humanitaires
pour pouvoir aider les personnes les plus démunies. Et nous travaillons en collaboration avec Elikia Nabiso, qui est une organisation à but non lucratif travaillant pour aider les enfants du Congo. Elikia Nabiso est représentée ici par Madame Missa. Est-ce que c'est possible qu'elle puisse venir se présenter? Bonsoir. Est-ce que c'est possible pour les internautes qui te suivent de pouvoir savoir ce que tu fais? C'est quoi l'association en elle-même? Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si je dois parler en suédois ou je dois parler en français ou en lingala, mais je mélange. Association Elikia Nabiso est une association où ils allaient en Suède. Ils ont créé le 23 mai 2011. Elikia Nabiso, association Ibandaki, parce que moi-même je suis mère d'une petite fille au hasard d'un handicap. Et on a tout le monde qui que Bana Baza tellement suivi en Suède, Bazo Zouabango en charge, et que Bana na Congo Baza na charge à Moutouté. Et on a Elikia Nabiso est comme but pour aider Bana Wana na Congo, couper sa bango rééducation, que soit nos parents, parce que c'est le plus important. Couper sa Bana Wana au fait valeur. Comme Elikia Nabiso et autres étongi école au Bana le 8 septembre à Rwanda 360 enfants à Rwanda école Elikia Nabiso, l'école est gratuite. Donc Elikia Nabiso est dans la Suède, nature russe. Au Elikia Nabiso est sur au commis Elikia Nabiso sur Google, au cause d'information sur na Facebook, et dans Elikia Nabiso, au beaucoup de Nabiso mail, et dans Elikia Nabiso @gmail.com. Elikia Nabiso est partout dans le Congo, ils ont fournir pareil il y a pour les handicapés. Elikia Nabiso est en partenariat na Bomoko ya Mboka Sikoyo Potolingi couper sa bana handicapé valeur pour na Mboka Nabiso bana baza na valeur te handicapé Tolingi base la adapter na société Nabiso pour société Mboka eza bana nde bakotonga yango. Donc Elikia Nabiso ezali pour na éducation, ezali sociale, ezali pour na kosalisa bana commettre le plus grand but ezali kotia couper sa bana au bazo vivre na des différents handicaps la valeur. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse vraiment. Donc si vous avez été touché par cette association, n'hésitez pas à contacter Bomoko ya Mboka pour pouvoir donner des aides, des dons. Nous avons besoin de vous pour l'avancement du Congo. Donc n'hésitez pas, ces enfants handicapés sont aussi des enfants qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin d'aller à l'école. Donc n'hésitez pas, faites un don. Le changement c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors allez-y, contactez bomokoyamboka.com. Merci. Nous sommes aussi à la recherche de sponsors qui pourront nous soutenir pour des actions et des projets futurs. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous émettons à Stockholm, capitale de la Scandinavie en Suède. N'hésitez pas à nous contacter sur le site Bomoko ya Mboka sur Facebook ou bien sur www.bomokoyamboka. Nous sommes là à votre écoute, et toujours là pour diffuser les informations nécessaires et importantes pour vous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, comme la sœur vient de dire, Toza vraiment international, Toza partout. Et il y a moins de partout dans le monde. Toi, pour ça, va partenaire en fait. Toi, pour ça, va partenaire. Toza pour ça, il y a bateau va soutenir biso. Et surtout, pour ça, va prière. Surtout la prière, pour ça, makasi, c'est beaucoup qui aider biso pour ça, mais la site na biso. Mais œuvre OYOP est dirigée par quelqu'un. Il y a mon derrière la caméra. Eza papa ya biso momo digital ya mutaza patron na biso ya mutaza azo conduire biso nyoso groupe mobimba so to yo bete maboko. Voilà, siko to robé
tobenga papa la biso Victoire na sœur so ba ko koleka po baza pena moi mot à dire. Voilà. Tobeta ba uma boko. Bonsoir, bonsoir. Nga kombo nanga Victor Mukenge, naza bongo artiste peintre. Navandi wa na Stockholm, na Suède. Bit nanga ya présence nanga ya wa ezali pona bomoko ya mboka. Alors soutien nanga na bomoko ya mboka ezali d'une manière artistique. Loko langa mona za peintre. Alors et tout chaque ngai une fois na monaki Sermiza na association na ye Elikia na biso vraiment il touche à makasi dans le baki non en tant qu'artiste il faut na sala quelque chose pour la société oyo pour na mboka na ngai en tant que nazara pe na Suède alors na okaki message na ye abengisaki bato ba se présenter pa na ye pour na soutenir action na ye association na ye. Alors, on a sepelé mingi na joaki idée non on a ça là quelque chose papa be oyo igi ko idée bana na Congo. Na kinai kuna to salaki activité wana ensemble pour na ko récolter fonds pour na ko salisa bana na Congo. Bon, mutu na mutu abocha liboko na mesala oyo na oyo nyonso ayebi quoi. Alors nga na mo oyo na yebi eza ke art les artistes na kuko sa elo musulite na salaki ke na yaki na tableau moko mutu nyonso yaki na touche na ye elo ke touche nga makasi ezake mwana oyo komo na ye Elikia mwana mama Miza ye pe atiaki touche na ye na kati ya tableau oyo alors tableau oyo ekomi na valeur mo makasi ekomi sur na valeur makasi oyo to osala lelo ezali action moko grave parce que tableau ils ont mon anabo ye mwana ya mama Elikia mama Miza comme on Elikia a pesi tableau na ye wana pe voleur tableau autoteka par auction alors prix na moi bani na 6000 couronnes $1000 600 euros et bani na prix wana alors oya ko pesa plus ya tableau fond mobimba mbongo nyonso tokokende na association Elikia na biso na Congo pour na kosalisa bana alors na kopesa biso liloba moke epa ya mama Miza expliquer ndeni ni tableau oyo ebotamaki. Merci Victor. Ezaki esengomingi komona que pour une fois, en fait, ça fait 3 ans en Suède que les Congolais bayaki mkolowana et que bayaki kaka comme visiteur te bayaki ko apporter les Victor Alobi au bayebi. Au moko mboka izalaki wana et que artiste Victor Pazaki wana tableau izalaki oyaki na tableau yomoko osombi na ba propre fond na yomoko a mis tableau et que mutu nyoso ayaki wana na activité wana ataki maboko wana ndenga lobi. Donc eza symbolique au fait que eloko moko ekoko sangisa biso nyoso ba congolais lokola bomoko moko esangisi biso lelo yango wana ezali esengo mingi que bato nyoso bayaki wana ezala bana mike bandaki na bana ya une année ti na bakoko ya 67 ans 70 ans bazaki wana. Donc, merci Mingindingi qui soutenir Bisso et que mon tour sur le tableau, ils ont un tableau te à Sombi, ils ont forme encore à Pesipe Bana, au Bazangaki, à Pesibango valeur pour éducation des alliés, éducation des coquilles et des Bisso Musika. Bana Batani classe, donc merci. Une fois de plus nako lobaboy ngai action yo to sali yango pour na idée que ezala biso mokote moto ko somba tableau wana soit a sombi tableau wana et que pas na yo bien sûr vous allez pas na yo même bongo et ko kene na association 80% ya bongo ezo kene na Congo pour na ko sali sabana alors
et aux alamalamo tableau wana eza pas na yo mais eza kaka valeur esilité un jour les sous tableau wana ekoya sous awa et aux sous valeur plus alors fond na ngo eza kaka bénéfique quoi donc il y a un tableau eza ouvert action eza ouvert donc ceux qui ont monani d'ailleurs déjà Batumi Bali va se présenter Moukazana Angela Azaya ko se présenter alors ça commence à 6000 couronnes Kalaming to plutôt fongola ngo bino pe bomona alors yango na eza contribution na biso contribution na ngai na kati ya bomoko ya mboka yango na CPLP na bomoko ya mboka yango izoselisa biso awa na Suède pe na Stockholm pe na mokili mobimba pona kusangisa eloko na CPLP mingi na kombo bomoko ya mboka eza kusangisa etali culture te etali politique te etali association te etali religion te eza kusangisa biso nyonso surtout bana Congo poto za labo bomoko merci mingi. Tout le monde a fait présence ya papa biso Dadou si koki ko ya ye paza moi liloba koloba on a cité papa Dadou ngai pe nazwaki invitation lokola bino nyonso toya kosoutenir bomoko ya mboka d'abord initiative oyo ngai na koféliciter promoteur digital momo nayebi ye lelo te ntango naza kosala na télévision TV Congo pendant 12 ans asoutenaki ngai azali kosalisa ngai na ndenge ya komatisa bémission bon ntango ye asi initiative ya kosala eloko oyo na félicitaki ye napesaki ye conseil et puis nasuki wana te nalobaki soki baza na besoin na ngai avec expérience naza nango nyonso ngai nayebi en ce qui concerne média nakosalisa ye wana napesaki liloba na ngai nakosala yango alors lelo toye po tosunga ye apesa donc abimisa site oyo bomoko ya mboka officiellement et yebana bon jusque là ils avaient déjà travaillé mais lelo ezali mbotama officiel ya site oyo donc ngai nakopesa bino en tout cas longonia et avec toute cette équipe oyo eza ko travailler awa bokende liboso botia sérieux nango mais une chose on a kosenga na bino avec ma petite expérience ezali boye que biso ba congolais toyaka mbala moko sepeli olobi ke nonga na kosalisa mais il s'avère que la sima mikolo soki ya moni musala eleke belé abani ko pousser ba raison soki lelo toloba TV Congo ezalaki li soute parmi ba médias ezako botama c'est parce que on a eu difficulté il y a relève c'est parce que ba kwaza kodima mais na suka nango ba koka ko sala musala te bon tokolinga te vraiment na eloko ya sika initiative ezango ya bien boye mokili mobimba baza kotala qu'est-ce qui se passe à Stockholm qu'est-ce qui se passe na Belgique bipai nyonso to bande ko bazwami ezalaka ondimi après ça osali yango te na kosenga na bino équipe le kaki yawa en tout cas botia sérieux na musala ndenge na lobaki na PDG Momo na baki soki bozana besoin na ngai boya na kosalisa nyonso ezala na besoin na ngai donc encore une fois en tout cas merci pour na honneur bo pesinga na pour telema a pour na loba oyo nyonso nazalaki nango ya mwana encore une fois bonne soirée na bino baso merci. Voilà, Tozo continue toujours Kobeni Sabande Konabiso, c'est que comme tout ya sœur Nabiso Joël, ce ya Roki Koleka a présenté fait émission naie, ceux qui zala ndenge nini so bandolo belanini, voilà Tobeni sœur Joël à Leka. Bonsoir à tous. Sur Bomoko Mboka Bobandomo Nanga na deux émissions. Première émission aux ala pona kolamba et aux ala eske oyebi kolamba
yango nde kombo ya émission. No banda ko inviter ba maman, ba jeune fille. Ba jeune fille bayebi kolamba, ba maman oyo bayebi kolamba, balakisi biso ba recette ya biloko na biso ya mboka. Ya biloko ya Congo parce que awa tolaka ba shot boulard, ba shot fash sauce, yango nde ba jeune fille belé bayebi kolamba. Siko nana besoin ba maman, le maman o bayebi kolamba, ba contacter Bomoko ya mboka sur Facebook, bobenga toza na Instagram, bobenga biso, bo contacter biso, po lakisa biso ndenge ya kolamba ba biloko na biso ya mboka. Deuxième émission et kozala sujet du jour. On est dans le débat. Sur les débats là, de débattre tout le point possible. Bah sujet nyonso, et à la chrétienne, et à la profane, et à la musique, tout sur la jeunesse, sur donc et là qu'on nyonso donc qu'on débattre. Na ko invité bateau, ceux que dans la posa au leka, pour ça la débat nangai. Ou bien et tous dans deux groupes. Oeza pour notre groupe, monsieur c'est contre. Donc on a sali débat entre les deux groupes là. Et là makambo ko gagner té. Les années makambo otala pe ko la kisabatu. Et là nini ezo marché ou bien ezo marché té na monde autre dans la kati. S'il vous plaît contactez bomokoyamboka.com pour oleka na ba émission nyonso oyo na lobby. Merci beaucoup. Ça, je crois que je finis avec les short boules là. C'est quoi de yeba olamba, de ma olamba blanche. C'est quoi yo to senga la salle. Mutu nyonso oya moni ki aza moi parole en loba. Pour la site na biso. Donc aza le bienvenu ou la bienvenue awa pour s'exprimer. Voilà. Je sais pas ce mutu audio les gars. Fala biso joga, kokotio ya koloba, maliloba. Ma tobete maboko. Bonsoir à tous. Bon, Minya Oloba Ezate. Moi personnellement, j'ai souhaité qu'il y ait bonne chance dans Bomoko Mboka. En tout cas, nous avons pambola bino, nous avons bâti le beaucoup le site où il y a besoin. Progrès là, percer, pour avancer. Donc, là, on a reçu des bonnes choses, plein de bonheur, plein de succès. En tout cas, on a encouragé les journalistes et les trop jeunes, à la série dans Moussala, les Moussala, les tatés, les maman. En tout cas, nous allons soutenir et nous, on a le barrage. Merci. Merci. Mbote mingi na bandeko nyonso. Nasepelaka mingi na bomoko ya mboka. Lelo nde mokolo ekokisami na inauguration. Yango wana azosenga mingi na Nzambe akokisa mabongisi nyonso na bajournaliste na biso ya bana bo baza na Belgique, baza na France, na bo baza na Suède awa. Bomoko ekende kaka bénédiction. Nazosenga lisusu na mboka Angola efungwa na ye. Ezala penza makasi likolo bomoko ya mboka. Nzambe penza sunga sitoyo. Soki te namona kundenge na koloba te. Naza na esengo mingi mpona bomoko. Yango nasengi mingi Nzambe asembola loboko kati na bomoko ya mboka. .com. Obele. Bomoko ya mboka te. Yango nazosali kambo na Suède awa. Yango Deus abençoa bomoko ya mboka na elikia na biso. Nzambe asunga. Amen. Amen. Voilà, nous avons mis le William et le Kabola. Et en entendant, peut-être aussi un peu de musique. Et à part ça, peut-être aussi il y a des
au bazar la salle. Ceux qui ont la posa, il y a émission à live. Toza awa mutunyo so azana posa ya émission sikoyo. Toza awa ba journaliste nyonso baza awa mutunyo so moni yolo belelo boye ba journaliste nyonso bazali to salelo émission à live awa. Donc so zana eloko oloba toza wana. Merci beaucoup. Bon, quand on est bino, les allés sortir officiels, il y a site na biso ya bomoko ya mboka. Donc on a bino les allés frère Léon. Tous allés ce qu'on tourne en pression à bateau, n'engagez ni fête leki. Bah bisa biso, c'est ba sepeli, to ba sepeto, to ba lete, to ba melite. Yango tous allés na ndeko na biso awa, liboso to kutuna e kombo na e. Après to kutuna ba pression na e na ndenge ya journal le ndenge leki. Bonsoir papa. Bonsoir. Parce que vous avez comme nani. Dave le voile. Merci mi papa Dave, tu as toute l'impression na yo na journée ya sorti na ya site na biso ya bomoko ya mboka retrouver en ndengeni. Et loko na oloba susi na biso za la 14 à bon moko. Déjà combo wana ya bomoko ya mboka. Osana besoin ko kanisa so mingi te ko susi o to sala ngoto sala bomoko. Déjà c'est salami. Yoana suna mingi ya oloba te. Bomoko ya mboka yango eza ko sala to sangana. Susi ya peuple na biso ezali ke to sala bomoko. Eloko ngo salami donc to asuna eloko ko oloba te bomoko ya mboka.com. To landaka 3 chemins ya bomoko ya mboka. En tout cas, merci Mibino Bolandi. Les Sabino Gambo qui fait la mort copo, ma solo tout ici là quoi. Tout le monde a mon salle ensemble. Ah, papa n'a pas Thomas Payet. Il n'y a pas qui n'a sorti officiel à 6 na biso Momoka Boka. Tout naé, les personnes naé na tenge journal qui ceux qui a devant mon bonsoir papa. En tout cas, merci Topambo Linzambe. C'était vraiment une très grande réussite. Présentation, il y a site Nabiso www.bomokoyamboka.com dans Stockholm. Vraiment, tu aurais aussi une présence parce que Biso, tu as mis tout à la ville sur le plan spirituel. Alors, présence Nabiso, il s'avérera qu'il est nécessaire quand même tout ça là. Et puis, OEZ Logo Nabiso, ils ont produit à Scandinavie, siège dans Stockholm, Biso veut faire dans Stockholm. Vraiment, c'est une grande fierté pour nous. Topambo Libino. Bokende liboso biso tozaka na chaudière pour nous soutenir spirituellement récite ya site na biso www.bomokoyamboka.com. Il faut encore merci na bandeko nyonso na service na bino vraiment na yemoko moto ya yambo digital Patrick Momo na bandeko nyonso ba moto moni ba délégation en France, ya Belgique, ya Suède bango moko awa na ba vraiment, l'animatrice Obo présenter les bisous, vraiment ça valait la peine. Nous avons grandement béni et nous sommes très fiers de notre site www.bomokoyamboka.com. Produit fini, il y a Stockholm, capitale, il y a Scandinavie. Merci bien. Et puis le système qui tambala maman mouilou. Yoka ko meka kaka. Toko yeloka ki tambala na yeli no système qui tambala maman mouilou. Yoka ko meka kaka. Toko yeloka ki tambala na yeli no système qui tambala maman mouilou. Yoka ko meka kaka. Toko yeloka ki tambala na yeli no système qui tambala maman mouilou. Ki tambala maman mouilou. Ki tambala maman mouilou. Ki tambala maman mouilou. Nous sommes internationaux. Na minute to na katia Panama, ici c'est Paris. Donc site yangoyo, botika mnoko pakata ba site mususu net lobby na tali site mo na zo tala pa émission katani. 10 minutes soki 20 minutes émission leki na zo ke logote. Site yangoyo bana mboka bino tout. Boyaka na site ça be bon moko.
Mais tout ça, là, comment le mot pour le digital, Momo? Il y a mouké kaka, il y a mouké kaka. Si vous avez 5 pour le public. Il doit pas rire, donc tout le monde regarde. Bon, moi, l'eau. www.bomokoyambokae.com www.bomokoyambokae.com Bantango ya Congo na bomokoyambokae.com Bantango ya Congo na bomokoyambokae.com Socio-culturel politique ambokae awai www.bomokoyambokae.com www ya dadae Dadi Bajikila, les princes Munzale. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www.